ponanga la police buka kata ba makoba fana c'est ba boma wote mais ba buka ba makoba fana c'est ya malamu ya koloba balongola nde droit de l'homme wana parce que droit de l'homme ya muto epesa ba onteti so ba moni muto amabe faut ko boma ye ko buke makolo l'état na biso à prendre soin na la police parce que la police ndazana a ko vanda na conteneur te moko banda 2 mois 3 mois conteneur ana ya sala kaka déjà soda ba chanja kaye. Nous demandons au chef le bourgmestre de la commune de travailler ensemble avec le chef du quartier et les chefs de quartier associés à la police, ça sera une bonne chose. Mais s'ils veulent travailler seuls, ça sera négatif. Les années biso misu to zana biso ba artiste ba ko to même victime ya ngoye ça la bien té artiste na kuluna ba e banate ba moni na lox kuluna ba mona tatouage kuluna ba juge o bazaka na pato balandela bana na kunga bazongisa bango o ba coopéraka batiki loko wana o bazo faire souffrir de la police policier ko kangata 1000 fois bango bazo zongisa 1000 ba juge wana na ba avocat wana so ba moni ke bazasu avocat te ba comme no mama. L'actualité du jour, Bandeko Balandi, elle est toujours dominée par dossier Bakuluna. Alors, tu es bibison surtout modèle ni Bakuluna, Silisi Penza, Baimbo Kamaye, l'épée, Oya Bangonio, Sobasi Babotola, Koboma Baboma, Koziki Sabazikisa, Kotika Batu Mevi, Batika, Basiku, tu colobaté dans le pays, tu commandes na placage à mèche. Donc, passer l'équipe. Na Kinshasa et comme toute na ba province. Alors tous allez ko peta, tu veux ko pesa maboko na ba consommation la police générale Kasongo la décision au bazui ya ko traquer bango baloba ko tika bango souté attaque sans recul. Alors tous allez na dossier moko o to ali ko kabana bino mukola lelo mwana mboka na kombo ya bokuta abiye penza grand colonel na ndenga mukete na matete yende pena sukisa pena ko sukisa on a lobby police aza jemuke ay loroté devant et ye bakangara ye abimaka na ye bakangara ye abimaka soit disant ce qui maman na ye so pe koko na ye ça il a bakisa limwaka boyo akena plus loin akena kanya makasi c'est mazonga ça dit aza muto asilisa batu mayele mais na kata matete manzalaka kotungisa batu et ali pe na mokonza matete o la plus na kombo ya colonel Lifenge nde alobi comme bapesi bango médecine de sengeli pena basisa bango mayele na yango atelemisi mandoki asali action na ba policier na ye bakangaki ye bongo lobi. Alors ba place oyo bokuta salaka ba dégâts eza na ba quartier belé to banino na quartier moko quartier Maindombe awa tozali na matete quartier Maindombe wape pai mwana mboka wana ya kuluna wana ya makasi bokuta la kombo na ye anyoko la bato ya quartier Maindombe ndele wato na Maindombe bato Maindombe bango bazala ba plaignant na bango moko bazala ba témoin oculaire po balobi ndenga kenda kabimaka wana ezaka po ba plaignant bazala raté po justice pezala na ndenge nango bakangi yo lelo mais ce que plaignant zate oza yo moko donc ba libérer après mais comme baimboka baza ba témoin bana ya quartier ya Maindombe na kata matete ba témoigner pour toyoki ebele sur ye. Alors avant que l'audience foraine salama audience publique pour naie parce qu'il faut pas condamner pour aller qui si trop c'est trop tous bango moroba loba et bon to kuta na bino na sim. Bon ya minga lobe ate parce ya malamu ya koloba balongola nde droit de l'homme wana parce que droit de l'homme ya muto epesa ba onteti à partir wana moi policier boma izateka isa bien so ba moni muto amabe faut ko boma ye ko buke makolo. Et le côté siko la police il faut l'état na biso à prendre soin à la police parce que la police ndazana a ko vanda na conteneur te moko banda 2 mois 3 mois conteneur ana ya sala kaka déjà soda ba chanja kaye alongwe awa na matete akomi na lemba komi azoko soki oumisi sode sika moko bakomi siko famille akozala msu na besoin nazwa maya tiku na balambelanga akobenga ka na porte wana siko so na porte wana mwana azama be mwana ta bakobatela donc soda vanda te lelo atsali na matete ba mite na nini lemba monga fula soda so akuta kuluna fa bomaye
tout vandalise. Oh bakangi balobi aza suka ya matete. Soki ya kwei na mbeba na maboko ya l'État. L'État prendrait charge. Pour ça abimisi au continuer sous. Bah je les solutions. C'est ça. Soit la couleur les comme bête. Nous comme on a de couleur. C'est un moteur mon rabat. Bon tu tiens la valeur et va te déguiner. Si vous avez des parents mususu mwana na epea kuluna to ko ba kitela azo bomba wana ba para ya modèle wana ndenge ya zalaki so za kuluna modèle na bango wana. Alors vous avez kuluna pe moko makasi ba to kanga lobi awa na kombo ya bokota okoloba nini po babi asilisa pe na secteur oyo ya mali ndombe ya konyokola bato na ebi tengana za matete na ebi kuluna ite ngana za kodote ngana za musika na ebi ko mona te kuluna pona ngana na kokotike po ba éduquer oui na kokotike po ba éduquer grâce à po apesanga mwana ya modèle wana te oyoki pona ngama bato bazonyokola biso to teka te to tambola te pona nga la police ebuka kata bango makoba fana c'est ba boma ote me ba buka bango makoba fana c'est po ba yebe loko bango ba osala. Alors lelo la butu colonel Lifenga kanga ki moko babi yenda za chef banza koto bosuka asa neni po akenaka makanya makasi za zonga bakanga kanga ya bima lelo bakangie basa neni papa bino mo bo prendre en charge donc bo sala musala na bino biso to sepeli olobi bazaba malfaiteur pe azali sous peuple ya kobokola te tokoki ko protéger te la police asa musala na ndenge sengeli c'est faudrait ko kanga bango ba tia bango na quarantaine soki bako zo discipline autre bon s'il ne s'informe pas l'état sala ndenge et sengeli parce que bato bazana insécurité les innocents bazana insécurité to sala ndenge vraiment fait ça kokanga bakobima kokanga kobima mais bakangi cette fois-ci faut basala nini. Ça c'est un grand défaut kaka ya kobimisa bango. L'impunité na mboka ezali bien te. Il faut ko punir mutu ayeba ke asali mabe comme ça ba batikali bazeli mikolezo leka bazo kutana ndeko na bango te ça va les ramener na ko changer makambo ekomi makasi mais awa ekomi le quoi moi blague moko boye d'ailleurs bato ba comme là ce sont les innocents bazo kanga ba innocents pour que famille ba landa ba pesa moi quelque chose bango ba bima voye et crédibilité pe ya o yazo sa musa le quoi la police ça ko kita il faut ba punir bato wana sévèrement bazonga lisusote. Mais le fait que quand bango déjà ba preuve ali la police ko pesa moi maloba nini non le quoi la police a kangi il a des preuves à transférer à qui de droit pour que dossier wana ya enchaîné te na suka na place o esengeli ko samisa mutu ya lolenge wana. Ba okende bakenda khali bela baluka ba ordre nini o ba ko pesa pona bango eza neti biso ba misu to zana biso ba artiste ba ko to même victime yango ça la bien te artiste na kuluna ba ebana te ba moni na lox kuluna ba mona tatouage kuluna ok kuluna aza na tatouage te aza pe na lox te mais différence c'est entre bango te na ba konzi na biso pe mboka ba agent na bango la police o ba tinda ba luka ba détecter bien o aza kuluna ba kange o aza kuluna te aza na luki na ba tiki hein soki botozi net na Jamaïque la ba nini net biso ba net ngana za lox au moins motate apercer o kuluna motasa moi look moi na zoto kuluna oh ba kuluna bazo kanga ba luka nzela nini hein kanya makasi sekati to mo pe ba rwandais ba okota ba kuluna pe ozio o lati se arme ko nini minute po to luka to longa hein na makala hein ba juge o bazaka na pato balandela bana na kunga bazongisa bango o ba coopéraka batike loko wana po bazo faire souffrir de la police policier ko kangata 1000 fois bango bazo zongisa 1000 fois donc l'état azwa ata la justice wa lobaki alandela mo bien alongola ba aventurer côté ana. Merci beaucoup. Siko o bakangi lobi na koma bosuka. On a les finances. Na ebiete ngana za technicien. Hein? Ngana za pona ko réparer na ebi kaka TV plasma réparation mais na lobby pona ville ya Congo mobimba.
eza te kaka mpona moto ozotangela nga nayebi ete ocomprendre. Donc c'est ça. Moi l'idée na ba jeune l'idée kasi yo asuka bateyaka chaque jour na baeglise bazoteya na babalabala bazoteya kombo nango nini oyo bakombola banini apres kini bopeto ezali wana ezali kaka bango ekoyeba interpele bango te momu na moninga azosala fete dimo azwi quelque chose. Donc c'est tout na ndako na bango bateyaki ye ayoki te na église bateyi ayoki te na classe aboyi sikonga na oteyi sunu oyo kangami me bajuge wana na baavoka wana so bamonike baza suka avoka te bakomi na bamamanga. Merci bien. En tout cas, tu as dans quartier Maïndo métro qui est dans quartier Mboloko. Ouais, pas tu allez continuer toujours tourner na biso ya kozo ba point de vue ya ba Kongomani. On a dossier ya ba Kuluna surtout. Donc on a maté des dossiers zara moko. Il y a le grand Kuluna na kombo ya Bosuka. Oyo colonel Lifenga uti bongo kokanga na butu ya lobby. Alors boki ba yimbo kande ba koloba mais ezali ba muso ba ko banga koloba la caméra. Maman soki ba lakisi biso baninga no batikala ba ko beta biso. Ba ko panza biloko na biso ba ko kana ba na biso basi. Donc kozala pasi ba ko banga koloba. Vraiment mona ke congolais to citoyen to compatriote aleli ko nyoko ma azala na ko banga ya ko vivre na kati ya société ya ko vivre malamu pasi azali pona nini ba kuna ba ko bango ba chef bango ba chef ya quartier bango ba kolo mabele. Donc congolais a ko vendre sous malamu teli ko ba kuna. En tout cas to ko ba toujours na dossier ngo pona ko zo ba point de vue ya bato to utaki quartier ma ndombe to komi siko na Mboloko kaka na commune ya Matete ya pepa to ko za penza ba point de vue ya bato epi ko loka lolenge nini ba kongomani bazali ko senga pena la police na dossier ya Kuluna. En tout cas bazali ko senga esila po bazonga la kimia po monyokoli eleki. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.